veux-tu être guéri? Une seule adresse, Docteur Ahmed, sur le numéro plus 243 89 97 78 138. Je reprends pour la meilleure audition, plus 243 89 97 78 138. Salutations spéciales déjà à vous, bienvenue, fidèles de cette émission. Je suis là, moi Betty Massengou, la journaliste internationale. Je suis là pour vous tenir compagnie et surtout pour vous servir comme d'habitude. Voilà, merci beaucoup. Je suis chez vous sans frapper la porte, ni vous demander la permission. Directement, je suis là dans vos maisons, dans vos chambres à coucher, dans vos bureaux en tout cas. Merci beaucoup pour la confiance que vous me faites, surtout pour la confiance renouvelée à cette émission et pour la fidélité aussi. Hein. Salutations déjà à l'ingénieur Dave Moubama. Salutations aussi à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa, la fille de l'apôtre Léopold Mutomboka, le Moubana ministère Amen Nyonso, na festival Wambo, Tebipai Bozali, partout vous nous suivez, je vous salue. Salutations aussi à mon pasteur, le pasteur Olivier Temeteme de l'église Rehoboth. Et je pense aussi à champion Kayembe Nokoyabana depuis Dubaï. Et moi, ma mère, ma petite sœur chérie, Taïdi Bene Chamonte Maya Ben Bakadila. En tout cas, de gros bisous à vous. Voilà. Je reçois Docteur Ahmed, comme je viens de vous l'annoncer. Veux-tu être guéri? Oui, une seule adresse chez Docteur Ahmed. À Kinshasa. Avenue Lubef, tozana awa, juste au cas na sima kaka ya disons batalani hein, en face, hein. Donc en face kaka ya salle ya témoin ya ba salle ya ba témoin de Jéhovah, hein, mutunyo so yebi salle wana ya royaume ya ba témoin de Jéhovah kana avenue Lubef wana na Lemba Foire. Alors yozo landa biso partout aux alliés, aux omi tungsa ma santé zo déranger yo et n'a pas sur adresse, numéro per téléphone, c'est bien écrit là, c'est bien affiché devant vos écrans. Donc, anytime, docteur Azara Free, son comédien à WhatsApp, Azara toujours en ligne à vous répondre. Aujourd'hui, nous allons parler sur la prostate. Prostate Azara Nini. Pendant que nous avons la prostate, nous avons la maladie de la prostate. Et comme il est déjà, si je peux le dire, chronique, n'a évité. Tiens, mais bien à liwa. L'école a une négligence. Alors, docteur Ahmed Aza, on a kisi oya traitaka. Et Zaralango, à base, il y a des plantes médicinales, il y a des plantes naturelles, et puis, kisi n'est sans inconvénient. Et Zate, il y a kisi nous sommes lobby, et comme il y a des problèmes, mais pas naïe. Lobby ko vraiment ezali ya sûr, voilà. Parce que Docteur Ahmed Aza déjà sur ces plateaux. Bonjour docteur. Oui, bonjour maman Betty. Bonne santé. Oui, Nangolo Nzambe Tozobika. Boni cabinet kuna Moussa les oleka ndenge nini na bandeko nyonso bazolanda biso ba passion pe bazwara traitement na bango na musika comment? Oui, cabinet Moussa les oleka malam juste tozo senga beaucoup plus na ba patient misusu. Bapesa biso toujours confiance na ndenge ba obaya kiliboso bapesi confiance bazala décider et de même que bino batu bokoya bokozala pe décider. Voilà. Merci beaucoup docteur Ahmed. Le loto lobela non sur la prostate. Na lingi no ko parce que bandeko bazolanda biso ba yeba. Prostate ezanini. OK, maman Betty bandeko belé lelo bazo la confusion. Et docteur Ebele lelo bazana en cas de confusion omoni avant que traiter eloko malamu il faut koye bango ezana nunini. Et prostate ezalaka maladie te, prostate ezali organe o ezali na nzoto ya mobali nyonso eza organe moko ezana nzoto mona mobali et pa basi ezalaka te. Donc organe wana ezalaka nde affecté, donc ezali affecté, c'est alors que tokolobela maladie nango na kati wana. Mais prostate ezali organe o eza na nzoto ya mobali o ezo jouer rôle moko très important na nzoto ya mobali. Voilà. Alors organe wana prostate tango komaka maladie et komaka maladie nini? OK, tozali na 3 cas o etali problème ya prostate. Tozali na cas ya liboso ezali hypertrophie ya prostate. Wana ezali débit ya prostate.
tozali na infection prostatique, tozali na cancer ya prostate. C'est-à-dire tant que mutu akomi na hypertrophie ya prostate ezui volume. Ezui volume. Donc tant que ezui volume wana, ezana ba symptômes nango oyelakisaka. Ekoki kolakisa ba symptômes moko ndeko azosuba mingi, akomi kosuba mingi, l'état d'atteint azosuba. Donc vessie na ye azokoka lisusu ko supporter kokanga masuba te. Une fois soki ayoki yango, il faut ebima. Donc tant que ezosala bongo petit à petit ezosala bongo ti wana ezosala bongo pourquoi? Parce que infection déjà koti na organe wana et sali que organe wana eyeba kozwa volume, tant que volume. Il y a des volumes naturels par rapport à âge. Donc tant que mutu déjà atteindre 50 mata, prostate wana ezwaka volume et wana eza volume moko naturel. Maintenant tant que koti malade nde e provoquer baka wana ya hypertrophie soit c'est provoquer infection prostatique et que na niveau ya cancer prostate. Maintenant tant mutu abandi ko sentir déjà ba symptômes wana, il faut yeba déjà que nazana problème a. Or tant prostate wana ezui problème directement pe que mobali a fois comme on a problème et à côté il y a éjaculation. Alors comme on a problème, pourquoi? Parce que prostate wana ezo jouer un rôle très important pour que ça là que non ma spermatozoïde mobile azomona amona et ça la mama et bimama lamu et ça là que soki azali na relation sexuelle na mama et ça là que zali na ba liquide moko huile moko au prostate ajetaka. Ajetaka wana pour permettre que nos spermatozoïdes et tambola bien dans notre maman et fonctionner bien. Maintenant lorsque mutu amoni déjà ba symptômes wana ke masube bandi ko bima mingi azoko ka suko supporter, il faut yeba directement que non o izali prostate. Tant que ko sala examen ne ba ko ebise tant ba ebise azana hypertrophie à prostate, il faut azwa déjà traitement bien avant. Parce que tant que comme la dimension il y a infection prostatique, c'est-à-dire ndeko a comme un problème il y a difficulté à masuba. Azo ka vessie za kotonda mais soka zo pisse azomona ke masuba pression ezo kende sumsikate. Et comme kendele pembe ni kaka wana azo forcer mais azo sentir que no quantité azo bimisa eza yango wana te. Au fur et à mesure ezo kende bongo e ko banda ko sala siko ke no ndeko akomi siko na problème moko a pisse masuba bimi e kati. Et bimi et kati mazo kake azana ngo ebele na niveau ya vessie. Ezo bimezo kati ezo bimi kati. Mais tant que il commis infection et comme makasi et comme ko sa siko ndeko soka pisse a senti que non a pisse muke masuba mso etikali a comme ko kasko ba ventre passe. Donc vessie et comme ko provoquer douleur wana. Pourquoi? Parce que il faut à libérer, à évacuer ba urine wana et comme ce qu'on a difficulté à ko évacuer urine. Et ça lisiko que non ndeko moyen asala kimezate. Ndeya ko sala siko tango zo banda ko luka ko atteindre niveau ya cancer et ko sala siko ke e comme ko bloquer mutu. Omona e bloquer masuba mutu azo suba lisusu te. Et comme non il faut bâtir sonde, il faut abanda ko suba na sonde, il faut boboe. Et tango comme na dimension ba cancer wana mutu azo ko kasu ko supporter te et comme munganga a recommandé ba sala intervention chirurgicale. Or, si intervention chirurgicale, le docteur Baza, Bazola Nanga na poto, Bazola Nanga awa et patient au Bazana Kawana. Sur le plan chirurgical, il y a cancer, il y a prostate, c'est tout prostate, tant que commis les volumes, tant que Baniba sa l'opération. Si 100% d'intervention chirurgicale récite Nango Zaka 10%. Même si na poto, même awa. Donc ezana difficulté au monde que non mutu o basala ki examen basala ki intervention chirurgicale ya prostate mutu wana a duré longtemps na vie. Donc et comment c'est impossible. Donc mutu surtout biso awa donc ce qui une fois basala intervention wana c'est que ezalo kola bobendeli mutu wana liwa po ba mikolo otanga akufa. Au monde te que non mutu wana basala ki opération type balongoli epe sonda zongi ko suba normal. Donc et comme bazamingite bazamingite au moins que na poto mona que non mutu balongola ki organe wana donc tant balongoli organe wana ndeko nazo répondre directement papa ou abenga kinga tant balongoli organe wana sachez bien que yo pona yo makambo robota esili donc Lucas spermatozoïde wana te o nazo sentir soki nazo sa la relation sexuelle nazo sentir quoi spermatozoïde zo ya menazo monangote e ko yate e ko mona e ko sa le côté pourquoi parce que organe wana prostate balongoli yango. Donc balongoli yango wana omona ke mutu bakoki kosunga ye ndeti na poto basungi asali ke azongeli kosuba normal mais akomi na problème sur le plan sexuel. Akomi na problème. De même que
awa oya biso awa mona vraiment ke mutu avandi na son type liwe memie akufa ke son doit etika lolongwa te etika kolongwa te yango na pesa ka bandeko conseil tango moni ke okomi na problème ya prostate et que ezui cas ya hypertrophie to et komi na problème ya infection prostatique to ke na cancer ba kisi ezali disponible na kati ya cabinet ya docteur Ahmed. Voilà la exception ba kisi wana o ezali pona bandeko na prostate. Voilà ndeko zolanda biso. Voilà, docteur Ahmed, qui s'est wapi et puis comment on peut utiliser. Ezali pona infection prostatique o ezali poussière ako zwango asaleli yango o bamelaka yango na thé rouge soit na eau tiède azo salela yango matin soir tozana ba liquide nango o tosalaka tosali ya liquide nango donc ya liquide wana ezokende ko combattre infection ezosala ke volume oyo prostate ezwaki ezozongisa yango volume moko ya malamu ezongi volume moko taille moko ya malamu taille moko naturel parce que na cabinet na ngai nazo traiter na base ya ba plantes naturelles na lingaka pe na traiter mutu azongi naturel ezala te kino mutu wana azwaki traitement et pas docteur Ahmed ya prostate mais komi abanda kozwa kaka non et pas na ngai na kozongiso naturel ozongeli vino normal naturel c'est-à-dire ce qui est bloqué kinanu et bloqué mutu azosuba isusu te premièrement tant bayaka na bango na cabinet nanga et arrivé que non mutu wana azosuba isusu te sali 2 jours azosuba te il faut na PC na nukisi oyo kosala ke a dégager na no badini wana tozana na bakisi o to chaka to betaka na to beti yango ekoti et que déboucher mutu a évacuer vraiment ba urine wana nyonso atikali kimia après to continuer traitement voir même bandeko bazali banda tant basala ka commande. Donc ça dépend ya consultation ndenge to sali na yebi ke non a comme une étape moko ke non masuba na ye est bloqué tant tozo tinda kisi wana to tinda na kisi oyo il faut asali lango liboso po e bimisa évacuer na no masuba wana masuba nyonso e bimi et que tikali vesti polele après to bandi traitement ndeko pe déjà azake batie déjà sonde tokopé c'est traitement total pression masuba ndenge bantu tolongoli sonde wana après to continuer traitement ti ndeko wana azongi malam. Voilà docteur merci beaucoup pour l'explication. J'ose croire que bandeko bola na comprendre que non pensa malembe sujet pour bandeko vraiment pour comprendre surtout de quoi ça na ka oyo asala vraiment le mbangu hein donc asala vraiment mbangu abenga docteur Ahmed afin que olanda traitement na yo lelo to sali constat vraiment prostate nga na yebi jadis donc tant to bande kokola au mona car papa mowe ba 80 ans ba 90 ans ba 70 ans au moins déjà que papa comme déjà mokola sali déjà vimingi nde abeli prostate papa na basala que opération ya prostate papa na zobe la prostate et puis to ndo ba que ça na bateau yo basala vie moi trop bazala ki ba mo azaka ndumba ko bima bana basi trop nde abeli prostate mais lelo prostate ça na ba papa on a ba 80 ans 70 ans na ba jeune garçon mona azana prostate nyonso waneza dû à quoi omoni lelo soko zomona na ba jeune ba komi na ba problème wana première des choses ezali ba consommation ya nourriture o tozolia na esa la bato bazali banda ba loba kino biso libanda tolia ka biloko bien non donc consommation ya nourriture o tozolia ezo memela biso ba maladie ebele na nzoto et de deux bandeko oyo ba jeune bani beaucoup plus que ça la ba produit moko stimulant donc alingi akoma na ba dimension moko boy lokola keno nzoto na ezali bende asala vraiment asala koma ti wapi ba sentir rien mais azo ebate lorsque ozui ba stimulant wana esali ke obandi ko sala ba nini wana ezo sala comme lokola ozo forcer eloko prostate wana ezo fonctionner naturellement ezo sala ke ezo andi ko coincer ezo se coincer ba force wana oyo zo salela wana et comme que ezui volume et bandi ko pesa ngo parce que yo okomi ko sala makambo naturellement te okomi ko bimana moi si oyo stimuler yo osali okena oyo stimuler allez prostate pas ça wana azo jouer toujours rôle na ya ko sécréter ba huile wana azo sécréter azo bimisa et tant ozo salise ba mangama bongo ezo sala ke prostate ezo soit problème
au moins atteindre nos âge où le prostate c'est qu'on soit volume naturel mais prostate on déjà les volume. Il y a des infections liées à moment sexuel ou infection sexuellement transmissible. Lorsque on accumule des infections, ils ont ça qui infection ils ont qui place dans nzoto na yo. Et tant oyo organe et recevoir infection. Les lois recevoir, l'obé recevoir. Et ça, qui non, qui si oyo bande kozwa, to biloko oyo bande kolia, et ça là qui déjà que volume ya prostate na yo et zoa qui déjà tant maladie ou infection côté et tomboki. Et bandi ko sala ke le monde yango zo mona lelo ba gène même ba gène miki baza miki bazo so problème mana ba gène miki zo gène moko boyazana 20 ans 25 ans mazo elo la cabinet zo ebisoni ke non azana problème il y a faiblesse sexuelle azana problème il y a éjaculation précoce mais aujourd'hui na mais âge oyo na âge oyo azana na âge moko miki oyo ko sala ke non azana na makasi. Mais à combien de problèmes on a pourquoi? Parce que stimuler bazomela biloko consommation biloko tozolia yangonde ezomema ba conséquences wana ba papa ou mikolo o twande komona wana et ça par rapport il y a ba vie au banda ki ko tambola ngo ba consommation ba bière au banda ko soit donc ba vie mon ko est bien tendé ça banda ko sala kino na âge au déjà y atteindre wana et ça li déjà volume ya prostate ça mi naturel mais tant soit bandi ko sala ko pratiquer ba bloko moko lokola ba gène ndezo sala ki prostate wana et c'est gravé. Yango zo ça qui c'est gravé yango moni ba papa mikolo nde bande ko sala ka ba papa mikolo mais ba jeune sikoyo ba eko adapter picture ya ba papa na mikolo ba ye nango na ki jeunesse yango nde sikoyo e bandi ko memela bango bakawana. Voilà. Totangeli bino mabunga te bande ko zolanda biso yo nyonso prostate ezotungisa yo totangelo mabunga te tozo sunga yo kaka komo ko kozwa lobiko pa ya docteur Ahmed et bande ko zolanda biso docteur Ahmed alobi ngo très bien surtout bande ko ba jeune ngana obeta vraiment c'était place on a posé na ba jeune ebele amela boma mama amela gene amela soupe na tolo amela ba milanga noir wana o soki lion et soki nini amela ba léopard amela na ba komo mususu to yeba ngo te bango moko ba yebi yango wana ala longue ezopesa sko maladi na organe na yo wana ya prostate les docteurs autolo bango et puis na etamboli na yo bimina oyo ba infection nyonso les rekoti na nzoto allez et que tumbo la sko prostate wana ngozomona osana un jeune garçon makasi za lisusu yo te oza jeune garçon okoma lokola mutu osana ba 25 ans ba 30 ans mais okoma lokola ba papa ba 80 ans wana en tout cas pour éviter babiloko ba pratique wana est vraiment bien té. Alors docteur Ahmed qu'est-ce o saliwana na yo ki sango nango eza vraiment makasi hein qu'est-ce ya prostate wana eza uko fox na éviter comment on y qu'est-ce ya prostate ezali makasi ya wana ezali pour na ko réparer ba problème de faiblesse na ba impuissance sexuelle. Donc eza ba kisiwana oyo vraiment ezali bongisa libala et bandeko bazana libala au divorce salamaki. Donc ce qu'on remarque que moi c'est na utuko boyo ka kalate et ça pour na lié na problème il y a faiblesse sexuelle papa benganga mbangu zwa yango bengisa ye donc aya tapo na suka soka ko kende akende a sentir yo kino au monde qui est réparer libala na yo et ko réparer libala na yo parce que docteur Ahmed na souci wana ya ko recevoir ba appel ba kawana et ça li que na sala ou ku force oyo pona ko yeba ko réparer ba mabala au moins déjà libala moko boti déjà 2 ou 3 bana à le divorce ça la mi bana wana siko conséquence wana et ko zala ndenge nini ngayo yo na za victime ya divorce ya mama na papa et yebi ndenge nini ba maratre ndenge ba traitaka dani bana ya ba rival na bango donc eloko wana yango na lingi vraiment que ba couple ebelé et surtout ba couple ba sala nzambe biso ba sala nzambe tozana problème sérieux yango na lobaka mama Betty na lobaka nzambe mingi bakendaka na molimo eloko wana en tout cas oyo pasteur na biso pasteur Olivier Temete malobaka lobi ya molimo ya nzoto oui c'est ça soki que diable aye a baby sinzo to robondela to bengani yango mais o esengi pe ke olanda traitement ozwa ki sinzo to ezala bo pikiliki bo bokundu wa nzoto
to recommander bino une seule adresse pas docteur Ahmed et pas batunyo sauté une seule adresse pas docteur Ahmed na Lubefu numéro 17 na commune ya Lemba Foire juste kaka batalania donc en face na salle ya ba témoin de Jéhovah ou bien benga na numéro za affiché wana docteur Ahmed aza wana akopé so bakisi akolandela yo spirituellement et puis akolandela yo physiquement na bakisi na ye tango okozwa yango okozwa lobiko docteur Ahmed olobi eloko moko za très important na kisi onga na olinga na beta vraiment c'était nango pona bandeko bazola na biso bongisa libala oyo uko force oyo eza vraiment kisi moko nga na yo kisango na yango ndenge batu bazolobela yango na bi non photo lobela na kisi oyo ba papa oyo bazokomi tungisama surtout na mutu oyo azwana kolanda kisa mundele arosa na ndengi asaida ba sonde prostate bando tungisa ye baby sim ki mobali na ye alors ko combiner tous les deux eza mabete amela kisi ya mundela mele susu kisi ya docteur Ahmed bon omoni ngai docteur Ahmed eza lokola nasalaka soki na kuti mutu na beki na ye na botele beki na réparer makolo na ye azonga otambo malamu c'est-à-dire soki na ye na kuti mutu na sonde na ko katisa traitement oyo azwaka wana na pesi traitement nanga na longoli sonde wana na réparer ki mobali na ye na zongisi yango naturel ndenge ezalaki donc na zongisi mobimba même si on a déjà occasion moko ke o ba salaki nga déjà opération on a déjà ba sala déjà intervention chirurgicale yaka na ko traiter yo na longoli yo sonde wana na zongisi yo normal même si on a problème ko botel souté ma côté à force moi si akobanda ko sentir que non mobile nanga zali et ça là ke mikolo la yo e umela parce que maman oyebi ezale loko o ememaka susite na libala soki makambu ya li conjugal ezo simbate omona ke moi si ozala esengo mobilité mobali ye moko ozana esengo te akoki voir même komi boma moko abenga na téléphone ebisinga papa donc nazomona importance na ngala mukilité na omona pusaka na miboma pourquoi parce que o déjà za troisième moi si na divorce ezo salema pour ne loko moko ne loko kaka moko donc nzoto nangesa lokola ya bana mike et force ezate donc de façon oh les autres qui problème il y a hypertrophie il y a prostate ba traiter ngai mais nazo comprendre te mais kotoyo et simbaka kate donc au monde que na lit conjugal pasteur azalaka te docteur azalaka te prophète azalaka te prophète l'église na lit conjugal oza mobali c'est pelisa mama oyo obalaki pour abima libanda te il faut yo ozana capacité biso basala nzambe lelo to koma omemango kaka omoni makambo esimba te ale koti na ba jeune o nazala ba jeune nazala ba prière mikolo moyena simbo ezate problème ezali tango ozovandisa ngo bongo ezomema lisusu ke monter ezobeba tie ko créer impuissance sexuelle soit traitement ko kimaka ngo na ba jeune te soit traitement parce que ezali eloko moko naturel nzambe ye moko ayebi ke tango oyo obali mwasi wana il faut mwasi wana okokisa posa na ye ndenge ozokokisa posa ya nzambe ozote ya batu ko bongo isa batu mitema lukape osepelisa mwasi o azana ndako parce que yeso kazana esengote même ministère non etambola malamu te to lukate ke no tozokima boye tozomona ezosimba te donc okomi ko luka ko échapper ko pesa raison moko tant malade ezali traiter malade wana zonga normal pour que ndako no ezala malamu docteur Ahmed Azawana soki ko benga nazali na numéro nange ezali plus 243 89 97 78 138 plus 243 89 97 78 138 wana eza numéro nanga soki ba o bandeko baza awa na Kinshasa tozali na commune ya Lemba précisément na Lemba Foire na avenue Lubefu numéro 17 juste en face ya ça du Romain Témoin de Jéhovah tozawana soko ye okokuta docteur Ahmed Azawana équipe mobimba wana o bakoyamba yo okuta na docteur Ahmed tosololi ezala yo muto sali banda mboka soko za na mbaka o nazotanga awa même baka mususu docteur Ahmed azotraiter ba malade belé obengi ngai na numéro wana opposé kana yo et docteur Ahmed akoyebiso nini oyo il faut ça là pour que ozwa solution problème na yo soko kotinda bandeko na cabinet nazawa na dispo voilà rapidement docteur Ahmed qui est déjà na sous émission voilà o meka un peu ko tangela biso bakisi na bokono na ngo ndenge zala pa na yo awa voilà on nazomona wana pomade oyo po eguti ko sala malelo na tongo il faut bala tango ba emballage oyo ezali
iba pomade iba pona ba ndeko bazana ba micro pénis donc pénis na yo ezali moké eza lokola ebana mike pomade iba yango wana ezali pona allongissement na gonflement ya kimobali na yo tozali awa na ba pomade bozomona oyo oyo ya jaune oyo ezali po na ba taille ya basi sima ya ba mama ou maman aza na taille moko ya bien te alingi azwa taille ya bien oyo ezali po na tolo pona tolo bandeko bazalaka na mwa tolo moko ya mike ya basi baza na posa ko développer yango donc tosali ba produit wana tozosala yango na cabinet po na bandeko nyonso baza na bakawana toza awa na bakisi oyo ya mai oyo acacia oyo ezali pona infection ba infection blénorragie ba infection eza lié na organe na appareil génital donc oyo ezo soigner yango tozali na acacia hémorroïde de quoi on a problème mon Congo hémorroïde lié yo makasi et ça là que ozalaka lisusu na force était appétit zate fatigue na fatigue olali na mbetu pola mukozo sentir lokola babambio babiloko kisi ezawa na kokanga bandokite tozali awa na kisi oyo ezali awika spermatozoïde to transformer mango ya liquide bandeko bazali banda bayebi na tinda ya bongo poussière na isaka bonde bakosala po ba transformer mango a liquide bo eza wana pona ko bakisa spermatozoïde o zana problème ya oligospermie azoospermie o ngai balobi na obota sute po ba spermatozoïde nanga eza bien te to e yango eza wana pona ko botisa spermatozoïde dayo e okoma papa obota pe bana oya yo moko voilà tozali awa na oyo acacia eza pona diabète bandeko o baza ba diabétique kisi yango ezali toko traiter diabète na yo et surtout soko za na pota tozana ba pomade na ba pomade o tozo sala pona ko boma ba pota soki auparavant na famille na bat bakufaka na ba pota yo okufa te tango ya to pesa ba kisi to boma pota wana to pesi yo kisi ya diabète ozongi malamu toza awa na acacia o ezali pona myome kyste fibrome donc ils ont la solution tout ça la capoto bimisakisi ya myome pona bimisakisi ya fibrome bakisi ezawana tozana bakisi ebele bakisi ebele oyo bozomona awa bakisi ezali ebele na cabinet pese ebele yo poser ka na yo tokobimiselo kisi ya ka na yo tozana chaque cas ezana kisi nango voilà donc et pas ya docteur Ahmed bokono na kisi na yango ezate ke bokono moko tala kisi ka moko bokono 10 mais autres traité kana papa tiko kosa batuko ndeko bokosa mipe mingi na ba docteur wana bokosa malisute po betima si on za zo fongola bino misu donc docteur Ahmed Azawana numéro est affiché sur bobengier asape na primo ko ya bien a primo vraiment abordable posande comme ça tourner le betima si ezana docteur wando traité ngana obimisa ba $500 ba $1000 mais nazo na ngapelo biko tenga bi alia ki ombongo wana ba escroc docteur Ahmed alobaka mais awa pas docteur Ahmed mbongo na yo kaka o ozana ngo wana ozwa traitement mbongo no wana izana ngo te wa mbongo ebele na bokena ko bwaka hier non primoko abordable et puis okozwa traitement akolandela yo atoza na Europe ou en Amérique ou en Asie ou même en Afrique. Docteur Ahmed Azawana, merci beaucoup. Bobengi na numéro est affiché na bandeli sous 00243 89 97 78 138. So bobengi bokome na WhatsApp ndengo za koyoka Docteur Ahmed akotindelo bakisi yo tindika rambongo ya tindelo bakisi ndeko za na prostate. En tout cas, tous en a posa aux à l'envie au koufate. Papa ya to komi na ba sonde, c'est possible ba sonde wane longwa ozonge la pe ko sala masuba na yo normal. Voilà. Donc sans opération, prostate eza kozwa lobiko avec docteur Ahmed. Merci beaucoup à l'ingénieur Dave Moubama. Donc nous sommes à la fin. Merci beaucoup à notre frère Oazalaka Nakatia cabinet à docteur Ahmed. Voilà. Nous sommes à la fin. Merci et salutations à la joie Amadou Pichuna, l'hymne national depuis Paris. Mon thème à papa aimé. Et je pense aussi à champion Kayembe depuis Dubaï. En tout cas, coucou à mes enfants. Coucou aussi à maman Cathy Bakisa, ma maman chérie, la fille de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Et merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà. À la prochaine et bonne guérison. La santé est primordiale. La santé n'a pas de prix. Voilà. Appelez Docteur Ahmed au numéro qui est affiché. Vous ne serez jamais dessus.
Au revoir, à plus. Merci beaucoup. Ciao. Voilà, donc, quelques salutations parce que nous sommes déjà à la fin. Ok, na pesimbote na équipe nanga mobimba o tozana bango na cabinet papa Jerry, docteur Emmanuel, la sœur Carmel, la sœur Denise o tozana bango na cabinet équipe mobimba wana et na pesimbote na moi sinangai maman Nadine et na ba bébé nanga mibale alliance na Amedine. Merci Ming. Voilà, bye.